Salut, bonjour, bonsoir, la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà votre humble servante, maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Car en Engenaïb Sarabiso que ça de la biso et ça aura vraiment devoir pour Nabiso. C'est pourquoi ceux qui Yakoloba Ezali. Toman kakate pour nakoya ko partager et le mona bino balandia B52 la mignonne officielle. Ce que zalim balano ya liboso toko senga na yo kaka o s'abonner, o aimer, o commenter, o partager lien et rosa la biso plaisir ya makasi. Lelo to eli biso Mbote bandeko toyeli bino lelo basango ya théâtre. Basango ya baartiste ya théâtre tokomi wapi tozali kokende wapi. Baninga ya théâtre basimba kisi batika babokela baninga bambasu batika yango théâtre yango ekomi lisano ya bandoki to ekomi lisano ya ndenge nini. Kasi lelo toyeli bino masolo ya belle vie ya sila pe tokolobela esobe phénomène na leader Amisi obengaka leader Amisi mbutu na monde ya théâtre bandeko na ngai e mabe ekoti moto akokufa awa soki bopekisi te to bandana nani to bandana nano na bana mibali bongo tosilisa na bana basi. Leader Amisi bakangi ye ndoki, leader Amisi bakangi ye songo tobo songi kopanza ba groupe ya bato. Leader Amisi tala makambo akei kosala musala na ye kotambola kokende koluka bandako ya baartiste akendaki bongo epai ya artiste moko ya mwasi oyo toyebi na kombo ya mama nani oyo kombo na yesu mama nani kombo ekimi biso tokozongela kaka oyo asalaka epai esobe mama loso asalaka epai esobe mama loso asalaka epai esobe leader Amisi alandi ye ti na ndako na ye bakende kosala interview atuni ye makambu mama loso asopani mama loso afundi esobe mama loso alobi bafutaka ndako te ndako ya $20 akoka kofuta te mutu na ye mutema mabe alobi esobe incapable leader Amisi atiaki songi pa mama loso pa asopanaki na ye sikoyo pe de retour kuna ndeko na biso esobe phénomène asepelaki te ndenge leader Amisi akendeki kosala interview ya mutu na ye sans senga permission na groupe bala moko pe esobe alalaka pe te de femme et homme abimi akei na TV a cadré leader Amisi alobi leader Amisi bomonaka wana na ba groupe nyonso tu oyo akendaka bayeba ye aza lokola ngembo lelo aza lokola ngulu loba azali lokola mpuku loba azali lokola ndeke ayebanaka position te bolanda kolela wana te mosala na ye mopanzi monene nzambe sunga bana na ya théâtre leader Amisi akotisi songi lelo oyoyo esobe femme et homme apesi suspension pa ya mama loso afande na ndako bongo kaka likolo ndako ya $20 akoka kofuta te na banyongo rando na mokolo ndako ngai na kosuka wapi tozokoba se kokoba lekomi sikoyo na ba TV totala oyoyo lelo leader Amisi alobi esobe moto mabe lobi esoba lobi leader Amisi songi musala kopanza ba groupe bisika nyonso to ya kendaka soki akutani na vide loin akoloba lokuta soki akutani na esobe abeti pe lokuta mpona moninga mosusu soki akutani na masumu de brende ndenge moko kaka leader Amisi kulelolelaka wana ndenge ezaka nango ya balarme de crocodile ngai ye tokosuka wapi leader Amisi lembisa kozala mopanzi te zala nde mosangisi esepelisi esobe te bokangani bakanda mokolo bokobunda bokozala kaka bino mibale na balabala ya biso nini tokoseka kaka tokoya na bafoto na batelefone tokanga bafoto tokabolela bato mambu masobele tokota na bana basi rando oyo ekomi na niveau mosusu sila bisalu contre belle vie na yebisa bino opesi mbwambwa bi na bonanga makambo lobi elekaki awawa bomonaki belle vie asalaki showbiz na ye oyo bato bayembi sila yebela showbiz etondi na yebisa bino bandeko ba bolingo ple a craqué
événement de kitoko bongo bato basusu yo asila ekotisi bango motema likundu ekotisi bango motema kioko bazali kaka kotonga be manifestation ya moninga balobi ete ezalaki nango bakop balobi ete bapesaki bambongo na gouvernement ata bapesaki bambongo na gouvernement ekosala be lolenge nini moninga saleloka malamu tokomisa ye bato ya belle vie mpe balalaka pe te monoko bia polo bango mpe susu batakaki bato ya sila bisalo balobi ete bango si basila na bango bayebi na bango eloko ya kosala te bango batikala kaka na théâtre makambo ba event makambo ba manifestation na basala minene wana bango bakokoka te bato asila mpe balobi bozela bokoyoka eloko tokopapola bino showbiz o biso tokosala ekoleka ya bino biso mpe bato ya songi na kati ya songi news tolali te tobomi mpe bakamera na biso tokokanga bafoto ebongo tokoya kolakisa bino soki nani akozala nani soki nani akoganie soki nani akozala ndenge nini o nzambe sunga bana na yo rando ya théâtre moto akokufa muntu tukuluka mpusu na ngele ok tokende be kokende mbala ya nsima bobosana te tokolela bino mambo ya vie de loin asali lisusu nini totiana no point d'interrogation awawa tokozongela ye moto bakebisi nde kokebisa lidera misa bemi songi ye songo tobo kaka lokola biso na songi news totika te tolala te lelo oyo tobombelaka bino na basango ya théâtre yango wana bien fait malamu na yo osali tokolobela yango soki posali mbeba tokochuka nde kochuka merci na bino balandi belle vie félicitations na yo na oyo salaki esimbi sila bisalu tozali pe kozela événement na yo bwaka dati biso bato ya songo tobo tokoya po tolobela tokoya po topanza sango botikala malamu tokotani Oh là là. Voilà. Et nous voilà. Très bientôt déjà. Ça va, Yinga. Jour moins deux, hein. Showbiz. Ça va tomber. Préparez-vous. Serrez vos ceintures. Maman, passez là. Voilà les choses difficiles à commencer. La maman, les familles votent. Toujours. Kubombami wapi papa ananga nakoluka yo butupemo la musa erikia ya mitema ya batu biso tobeleni koluka yo wapi pa yo zali nzambelanga naleli emingi anote nakobeka kayo oya kusunga nga nakokisusute dalie pasiranga ekoma fete ya banguna nisika yako bondela pona likambo nanga basangani balingi sengana nzela mosusu te na kolanda obelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo obele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo yesu nzela oyo ekosaka te nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini
nanga. C'est avec na évité vidéo oyo ernine kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo, na yeli yo solution, ya ba produit na biso, ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozo lia. Biloko tozo lia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler ngo na ba produits chimiques, biloko tozolia bazo tia ngo ba poison, biloko tozolia bazo tia ngo même ba formol. Yangwana compagnie ya aloe vera products bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays, balobi non tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza na malamu yangwana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prité santé eza na prité yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yoko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko lingi kozwa yango lolenge nini contactez Mama Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na banyeli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango zero lobezala kina 10 50 yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chose kaka pona ba voiture te